tolembi mboka oyo eza mboka na biso moko tokoki kozala boye te. Tolembi vraiment faut totalela makambo ya mboka oyo. Tala ndenge tozotambola makolo transport makambo nyonso ekomi pasi. Biloko emati koleka tozalaki boye te. Donc pasi eleki makasi na mboka ya biso. Dossier ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe era zalaki directeur ya cabinet ya Tshilombo. Camarade na ye a défendu na 15 millions de dollars américains. Ya pétrole oya yibaki. Camarade na ye aloba Kamerhe yibita salikop. Tellement ye Tshilombo coopéra. Kamerhe coopéra. Asala ba cop na bango, ba memiango tina pouvoir, ba continuer ka cop. A peu près na 7 ou 8 jours. Mais 100 jours wana ozoloba, oya loba, les sur pouvoir, lelo oyo desana ndambu. 100 jours makambo ya loba la 100 jours ezo silate. To yebite to pesa ngo 2000 jours, 5000 jours ou benini. Au sala 5 à la 2023, yo poko soutenir Kamerhe parce que bo signaki. To beta je Musenzi, abwaka mana prison. Carrière politique na ekufa. Po biso to jouer na mboka oyo. Yango mona basala ja Kamerhe. Mais dossier wana na Kabila na Kamerhe na Félix était là au peuple congolais te. Biso concentration en 2023. Et puis Kamerhe abelaka te. Comment les politiciens ont fait 20 ans, ils ont sali fièvre. Mais soit quand ils ont makala lelo, lobi abeli. Et ça va gêner à bango. C'est-à-dire dossier on a Kamerhe. Biso peuple congolais est alibi sauté. Na Kamerhe bima. Na Kamerhe sala la prison. Et terrain na biso peuple congolais kuna ezate. Mbote papa la journaliste. Bon, comme on l'a dit Dieu, awa tozali na place ya résistance. Ya Lamuka précisément décidé tozala croisement ya Bokassa Itaga na ngambo ya Barumbu oyo sa place ya résistance ya peuple congolais ya Lamuka ya décidé oyo tozo défendre mboka oyo Congo parce que tomoni na Congo trop c'est trop. Yango tozalaka awa de lundi au samedi chaque jour na Tongo pour na koyebisa ba mboka ko informer peuple congolais maye nyonso ça se passer na mboka la biso Congo. Merci papa la journaliste et logo kamoko la sepelaka na yo parce que o soit ka information na balabala te o kota ka pena na source o soit pena vraies informations pour mokili mobimba et ça l'Europe, États-Unis, Asie, Afrique et ça la Congo ba soit pensa information très claire. Dossier ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe era zalaki directeur ya cabinet ya Tshilombo. Camarade na ye a défendu na 15 millions de dollars américains. Ya pétrole oya yibaki. Camarade na ye aloba Kamerhe yibita salikop. Tellement ye Tshilombo coopéra. Kamerhe coopéra. Asala ba cop na bango, ba memiango tina pouvoir, ba continuer ka cop. C'est-à-dire abenga masana ye moyibite mabenga ye coopéra. Asala cop. Ba ye koyebisa biso Tshilombo sur pouvoir. Oh nazobwaka 100 jours, opération 100 jours, il y a état d'urgence. Est-ce que nous 100 jours et ça état d'urgence? État d'urgence c'est ça nini? Ça dit baloba makambo bango mo bayebi yango te.
balobi bareconstruire babongisa banzela baroute bayesi biso basala basoti moto wala basoti moto te ezalaka étage batiela biso likolo ya presse basala bamaison préfabriquée na moment ya 100 jours 100 jours ezala 3 mois apepe na 7 ou 8 jours mais 100 jours wana ozoloba oyo aloba l'air à ce pouvoir lelo oyo deza na ndambo 100 jours makambo oyo aloba na 100 jours ezosila te toyebi te topesa yango 2000 jours 5000 jours ou bien nini camere maison préfabriquée babengisi camere mpo na dossier ya 100 jours mais toyoka comprendre le bamemi la justice tozozela toyoka makambo basoti moto toyoka makambo ya presse tout kosolo baroute secondaire nyonso oyo ebeba babongisa na bamaison préfabriquée bacoffre nyonso babimisi kaka basambisi mpona makambo 100 jours pardon ya bamaison préfabriquée ndenge bake kosambisa ye na makambo ya bamaison préfabriquée toye koyoka bamisusu baya oyo ayibi 66 millions koto oyo 56 55 koto oyo o 38 ti lelo peuple congolais toyebana biso monta kamere ayiba te ti suka na yango ndenge kamere asamba na bajuge ya mboka oyo na procureur général ti lelo babimisela biso bepreuve valable oyo elakisa peuple congolais to monde entier ke kamere ayibi bota na boye ta bepreuve valable yango tomona te na monoko na bango balobi nini lokola kamere ayibaka yango intelligemment mpe ayibaki yango na mayele moko ya politique yango mona bakatela ye 20 ans wana intelligemment mpe sur le plan politique alors tozolala tolamuka d'avance na kamere wana akane na centre nganda akala makala te akala centre nganda kamere atambolaka na ye et puis kamere abelaka te comment bapoliticien akofanda 20 ans botikala oyoka te kasali fièvre mais so akotika makala lelo lobi abeli eza bagene na bango c'est-à-dire dossier wana ya kamere biso peuple congolais etali biso te na kamere abima na kamere ezala na prison intérêt na biso peuple congolais kuna eza te deuxième kamere ndenge bomoni aza wana na prison so aza bakanga ye betaji na ye nyonso asala yango ezotongama etongama na miracle nini mpe sotongama na mbongo nini un prisonnier edd balobaki babloke babia kamere nyonso mbongo wana kote oyo bato balakisa biso tobloke babie na ye toteki bakonti na ye place oyo ezongi na kese ya leta totikala biso komona te eza bagene na ye na Tshilombo Augustin Kabuya secrétaire général ya IDPS aloba clair dossier ya kamere ezala ngo makambo ba maison préfabriquée te eza politique c'est-à-dire PPRD bato bakosaki bango batia kamere na prison yango yo kaka bavoka ya kamere badefandaki lokola babi kamere asaka innocent bakangela ye mpola larte mais na dossier politique tolandeli yango mpona chetela mamba kamere wana ya distraction kamere dossier na ye na mboko yo Congo eyalaka nango flou kamere ndongo moni aza wana ye na Kabila basolaka malamu na Tshilombo basolaka malamu yango kopi ya Kabila na Félix Kabila tala na Nairobi Félix asigné na kamere 5 ans Félix soit bêté 5 ans lungwe Félix va soutenir kamere 5 ans Kabila benda Félix habite au sala 5 ans en 2023 yo poko soutenir kamere parce que bo signé yake to beta chez Musenzi abwaka mana prison carrière politique na ye kufa po biso to jouer na mboka oyo yango mona basala Jacques Kamere mais dossier wana na Kabila na Kamere na Félix était lango peuple congolais te biso concentration en 2023 yango eloko ya suka message pa on a eu pour
eloko ya suka nazoyebisa bandeko langa ba diaspora oyo basala France, Belgique, Allemagne, Canada, partout Hollande, Angleterre. Tomonaki soutien la bino ndenge tulombo akendaki oyo bosalaki. Merci vraiment, na remercier bino tout. Toyoko comprendre que lite salaka bongo bilo kuna bosala bagarre biso pe la Congo tosala bagarre. C'est-à-dire kuna pression awa pression tilo mona 2023 obikate ata petit bateau magique atika la kobikata mukete yango toyesa bilo ba diaspora botika biso la Congo te biso nde tosa sur le terrain o to mona ba munyosa live o to vive événement nyoso la Congo bo soutenir biso na suka la pesa numéro de téléphone bo soutenir biso parce que tudaza ko assurer bino ba diaspora na licho bo sala na biso sur le terrain 2023 tota tata mo konsekolo mate fa la pouvoir ba mataba kita soki tilo mwa salaire makila oyo kotange koleka 1960 à 65 ya indépendance eko sala plipi koleka na événement wana yango biso tozolo babolemba biso te bo soutenir biso pona mamba dialogue ya Kameri etali biso te. Kamera sala dialogue na Moïse Katumbi na Chilombo na Kabila bango ba miyibi ya mboka basala ba dialogue na bango mais pona Fayulu biso tokolinga yango te pe Fayulu kofanda place mona ba miyibi wana te. Fayulu c'est la 2023 yango pona chite numéro ya téléphone pona contact plus 243 85 045 49 61 oya biso awa 0900 97 85 99. Merci vraiment napesi bino mbote mbote mwana mboka journaliste. Merci. oyo toki kobakisa eza ya ebele me mpona ngonga tokozala pena mokuse kobanda nani mpona likambo etali Kamere Vital oyo lelo aza na boloko soi-disant na boloko me biso toyebi ete azalaka na boloko te atambolaka na ye partout azolia azosala bafeti na ye azotonga azosomba eza nango badistraction na bango me biso pena congolais en général toyebi ete azalaka na boloko te aza ne libanda soki ayebi bakokende kovisite nde aki afandi na makala baye batali ye bato wana bakei ye mpe abimi ye libanda do aza na boloko te azalaka ne libanda eza nango aventure. Bato oyo bakufa na yumbi bamakambo esama ya mabe bazali bakongolais makila ya mutu ezali sacré ngobila ata na régime oyo asambi te me na régime oyo koya oyo mwana mboka mokonzi papa ekolo mokonzi ya Congo Martin Fayulu ntango tozozwa bokonzi bato wana nyonso bakoleka na justice yango na koyebiso ndeko journaliste soki bato wana bazali kobanga élection mpo bayebaka makambo wana nyonso ekoyaka ke bakosamba makambo oyo nyonso to eleka aboya na lelo mpo na régime oyo ngobila soki akoboya komona yango likambo okamwa te c'est normal avant na lekimia me bayeba to utar bakosamba mpo na badossier wana ya yumbi. En tout cas pour les Congolais, merci mwana mboka journaliste. Tosepela na bino ntango nyonso ba pene na biso pour la soutenir pe babilili oyo ekende partout na monde bandeko na biso ba diaspora ba mona yango bayoka nini po bandeko na biso na Kinshasa bazali koloba. Elona yi koloba ezali boye pona bandeko na biso ba Congolais bala la lisusu pongite ndenge ba ebisaka biso na bambule leki bola la pongia ba bébé bato musu balala ti lelo malgré mboka ezali kokufa bango bazo continue kolala me biso toza kolamuka yango toza na kati ya lamuka oyo ezokambama na mwana mboka Adolphe Muzitu Fumupa baza toujours ya kolamuka
Lamuka ekepe malamu elongo na peuple congolais oyo azozela maponomi ya solo na 2023. Mais pour la diaspora, na pesi bino mbote tosepela na appui na bino de loin et de près pour na mboka na biso pe bandeko na bino ba congolais. Na liko beloko moko on a yoki esali na pasi ndenge bakangaki mwana mboka bokechu na poto parce que azali ko déclarer ba valeur ya mboka na ye. Azo déclarer ba valeur ya république na ye, ya bandeko na ye bakangi ye batie na boloko azalaki na France babimisi ye baye kokanga ye lisusu aza na Belgique. Tolingi ba libérer immédiatement sans condition. Ayibi eloko ya moto te asali babete mais azo déclarer ba valeur na ye. Voilà pour na bandeko na so ya diaspora bozala bomoko na musika biso pe koto tozala bomoko. Numéro na nga na pesa pour nazali président ya base ya résistance marché central Itaga Bokassa oyo tali chargé ya stratégie ya place de résistance oyo na numéro na nga ezali plus 243 82 13 28 174. Merci Nzambe apambola bino apambola musalo bali kosala bolemba te tokoma ntina suka. Bon, merci bandeko. Alors tozopesa message na bandeko vraiment tolembi mboka oyo eza mboka na biso moko tokoki kozala boye te. Tolembi vraiment fototalela makambo ya mboka oyo. Tala ndenge tozotambola makolo transport makambo nyonso ekomi pasi. Biloko emati koleka tozalaki boye te. Donc pasi eleki makasi na mboka ya biso. Tozomona on dirait toza na président te na mboka oyo. Ba ministre bazalaka te oyo bakoki kolandela makambo ya mboka. Tala transport kotambola ndenge tozotambola makolo bisika nyonso kolela. Donc pasi eleki makasi. Likambo ya kolia biso bato donc tozomona kaka pasi. Nini oyo nani oyo akoki koya kosunga pena biso kolongola pasi oyo nyonso ti na b'intérieur na banzela bisika nyonso bato bazali. Donc pasi eleki makasi. Yango tozosenga kimia ezonga na mboka po biso nyonso tosepela. Merci. Monsieur les journalistes, merci makasi ndenge tozali topana croisement penza ya Itaga Bokassa. Biso nde pande ba combattant penza o penza ve penza okapa number 1 na okata. Ye malgré tout ba ko rempli na bango basala sala ki ba ndenge na bango pour aller kelega na maele na wana seke dia ebi place oyo ya salaka tango père na ye pas salaka ebi niveau na ye. Malgré tout ba difficulté ya mboka bon totala bango ka 2023 oya kocha mutu na se yeka nde mutu ba nyata yeka simbuti o ya le baki c'est la loi qui dirige c'est que tango pe ba ko ya pe na douane na pe ba ko ya na pe na makambo na pe na dossier ya komaki wana ba français na ye oya ye ko la pe chez bango to yebi yango te mais c'est la loi qui dirige wana e ko balukela ye aye ba que 2023 ba la muka tout penza nde ba pe na boye dan pepele ya mbeto le dan oya kocha ka parti kaka c'est que bato ebele mpe ta mosusu mpe tokokonte bango susu te na ba 2025 po kanda oyo balamuka bana yango awa eza mpenza ya sakana te toyebi bato koshaki na bango mais tosengi kaka merci mpo bango nyonso nde baza bongo bazala kaka ke miso ezomona babule te lokola miso ezomona te toomona aya nde central oyo oza nduga marché oluka wapi oluka wapi aya nde base yaka te okera patoke sukasuka okweyaka base bango ti batambolatambala wa ata ninga nde osumba kaka wa ata ninga kosuba kaka wa ja tolemba toyebaka te soki balaka bato moi bakufa o to balaka bato pene ya bamoi donc toyebi kaka te boyeba yango ke oyo Itaga baza central na bango tu ata ye na gauche ata ye na droite sukasuka akweyaka na marché central sepeli makasi fa mwana mboka mpenza mese les journalistes esali biso mpe ndenge ezalaka makasi message zila na pesa na mboka oyo donc mboka na biso nde eza boye biso to ba congolais ba étranger te ke non to mona kapasi na kati ya mboka na biso mboka oyo eloko moko echanja na mboka eza te bandaka ba négociation na bango bakenda kosala na Kabila makambo kutu ya lisusu ya makasi lisusu pasi bakisami lisusu ya kosakana te
donc kanda na kanda donc totambola na kanda olamuka na kanda donc mboka bapasi donc mboka souffrance sando kobuka kobotola bato ya biloko kaka donc eloko moko echange na mboka ya te donc vie ya bato komi cher donc yango wana tozosenga na bandeko ya biso badiaspora ndenge bavie na biso mpe bakongolais oyo bafandi kuna antuka bazala mpe na susi mpe ya biso mpe bakongolais awa malgré tout mboka na biso etambola mabe tovivre na pasi mikakatanu mais bango mpe basouteniraka biso batiaka bango bamusuku kuna mpo bango bazosala babiloko moko boye bazonyokola peuple na bango slogan ya le peuple d'abord donc na mboka oyo eyebanaka esu te le peuple d'abord ekoma soki nini toyebi te so ekenda kokwea wapi donc le peuple d'abord ekoma mabumu na bango peuple azosouffrir peuple donc kaka na pasi eloko moko ezosama te na mboka na biso yango wana tozosenga changement ezala bango baza konyokola biso mais 2023 entre ekite mata na kabila na kisekedi bango nyonso bakozala libanda soki te biso peuple congolais tokorevendique na baniveau moyo bango mo bamonaka no wi bato bakomi na bakanda mpo eza mboka na biso tokotambolaka makolo te moto aolongwa banda donc abeta trajectoire ya 5 km ozwa transport tu okobima 5 heures mpo ozwa transport il faut 8 heures il faut ozwa transport 9 heures donc pasi na pasi yango tozosenga na bandeko na biso en tout cas bazala soutien kaka batiaka bango mosuku po pasi ezobakisama na kati ya mboka na biso eza bandeko na biso abeni kuna koboma donc théorie ezobakisama kaka yango tozosenga nde faut changement ezala bazonyokola biso mais 2023 biso na bango tokosilana